général a lobby et le remonté. Général a sali publicité, il y a concert en été. Général a commissi falité. Tolingi ba conflit inutile, tolingi pe ba guerre moko ezamatina. Ba tolinga ba comparaison oyo ya mabe, oyo za na nzela te ona ba tata mikolo, mais ba linga ba comparaison ba polémique na makambo oyo ezamatina. Il y a une musique. Il y a une Congo. On a droit à saisir l'autorité. À l'objet que non, l'autorité m'a payé autorisation à utiliser le stade pour habiter. Concernant à mais la police est là pour sécuriser. Tout comme tout ça, ma pinga na biso. Pour ce que le lobby m'a dit, il faut comprendre. Pour babi état de droit. Et au Kangabiso, état de droit. Na maloba na biso na makamutoza koloba. État de droit oyo tolukaki mais il faut to mape kotanga batata ba mama bandeko mbote na bino e na sepeli mingi koyamba bino na émission oyo na motema ya kofungwama bana kongo nyonso esika nsu bozali bopambolama nzambe apambola bino oyo nyonso ali de père et de mère oyo nyonso alingaka patrie na e Congo na pesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Jérémy Mukuna na yesu kosola na bino na poko yelo na émission na biso na motema ya kofungama po tobeta masolo ndenge sengeli ba véritable mise au point yango oyo to ali ko sala ba analyse ya solo to ali ko sala par rapport makambu nyonso oza koleka na kati ya net ndenge to lobaki to kovanda susu kimiate soki likambo esalami esengeli to loba yango na ndenge ezali na sembo nyonso po soki to tiki ndenge wana mutu nyonso akoya na ba intoxication mutu so koya na ba idée na e oyo ya mabe po aya kobebisa makanisi ya bana Congo lelo omoni congolais makanisi ne se fungwami miso congolais et se fungwami congolais a suzoba te congolais suzoba te pona mutu so koya na lokuta na e akotisi ngo ka ndengo ne pandémie lelo bana Congo so ba mutu moko ezala mutu ya IDPS mutu la muka tozaka biso suba na Congo to bande ko tana idéologie moko mboka ekende liboso mboka emata nkita na biso emata makambo na biso su ekende likolo bande ko na ngai so na lelo liboso etande muke pona ko sola na bino Congo na émission na bino na motema ya kofungama oyo lekaka na Allegra TV pe na Cléboa original oyo ya César Ngadi grand prêtre biso ba petit nebi topé ka ba prêtre grand frère moko bien oyo ateka pongi na e pona baleki na e grand frère oyo a otika baleki ni balali pongi ya zongi mutu moko bien ya César Ngadi Jean-Luc Chumbalanga mukulumpa mutu ba idée ya solo ya yope losako yango wana bana Congo na pokwa lelo soki pe na tongo lelo na eko tia mise au point moko sur makambo oyo na monaki na net par rapport ya concert oyo ya Fali a osala concert na ye mais bato balingi ba récupérer makambo moko boye na cadre ya ko salir pe ko bebisa la police na biso pe ko bebisa masolo ya Silvano Kasongo oyo général et à la police. Pona nini tolingi ko lobalbo solo te. Pona nini tolinga ko kosa. Pona nini tolinga ko zabiteni ya ba image pour ko salir honneur ya bato. Général ali ko sala musala na ye. Ali ko sala makasi na nyonso po ville wana ezala sécuriser. Tozo komona ndenge ni bazo kanga bakuluna, tozo mona ndenge ni bazo linga ba makambo oya mabe même na époque ya COVID-19. To mona ndenge ni basalaki pona sécurité ezala po batu bazo maladie te bakufa en cascade te. Ezaki partout dans le monde entier mais batu mingi balinga ba récupérer situation wana pona ko salir kaka na motema mabe. Mais natali vidéo moko avant nabi ke na ngonga oyo on a sala émission oyo concernant la petite seleki nayebi vraiment makambo ndenge ezoleka kuna te mais eloko intéressé ngai eza vidéo oyo eza intervention ya général Silvano Kasongo na vidéo moko oyo namonaki botala nanu sima bongo to meka ko développer likambo yango sa réunion na ba commandant baso ya minene ya ville ya Kisasa pour un concert oyo ya star na biso munene
fallait pour pas na stade de Martyrs le 29. Donc c'est une bateau belé bah ya ko talaye ko ko c'est pour la musique na biso mais bah na kimia na boboto police ko zo mikala nyonso de façon ki mutu nyonso ko tala azo ngapela na kimia mais ko yana mbulu akuta police ko sala makama mabe akuta police ko yana mamba kikuluna police ko tia maboko. Voilà, bolandi bino mo makambo oyo général Sylvano Kasongo général Nabiso il y a la police général il y a yango wana ah général osala musala vidéo on les a intitulé fallait qui es-tu vraiment même la police et ça la promotion mais est-ce que makambo oyo général a utiko loba siko et ça aussi la promotion il y a fallu to azolo baraka makambo mboka et puis vas-y moi parti moko oyo la vidéo pour na kobanda ko sala ba démagogie pour na kobanda ko loba mamba lokuta oyo ça na sens té général intervenir à lobby que non batu ba na bango ibele na concert mais parce que général pas moi na Congo akola pe na Congo amona ba fali wana amona ba musicien tout ya Congo mais et problème ni général azanango na artiste wana pour aloba bon boyate pour na ville ko pela moto boyate pour na ba ko kufa boyate pour to ko beta no masasi donc il fallait général aloba ndengwana pour na ni ko tout le temps ko kotisa lokuta esika lokuta ezalité to gagner eloko nini to komi na ngonga oyo mboka il faut que ngeli boso to komi na ngonga oyo mwana Congo nyo sifala muka ba parti politique nyonso oyo eza vraiment ko sala pona mboka il faut ezala ya kotelema lelo oyo ba inimisi wana ba biloko ko boka na ba kuboka na ba jeton bima mabanga ba pique et o mema biso wapi général Sylvano Kasongo alobi eloko ni mabe asali promotion il y a concert wana wapi parce que alobi boya na bino ko sepela boya na bino ko assister artiste wana moi artiste azamo na mboka mais mobulu nde ezate pour que bosali mobulu bokomona mampinga na sima na bino nous avons demandé to sengaki police na biso et comme la police ya makasi dès une époque à Nova tant qu'il y a brigade mobile et à Somo aux hommes na Kisasa donc ba voiture il y a police zo tambola na ba quartier nyonso to linga to zonga na niveau wana to linga to zonga na niveau na mezara na batu oyo balingi Congo est avancé té to ko gagner nini et au nom de quoi to ça makambo wana et là pour ceux qui oyini mutu na likambo oyo ezala raté il y a un il faut que les melaka les autres de tout ça l'internet tout ça l'internet très bien tout scruter ma makambo nyonso oyo salema sur la toile oya mabe to lobby général à lobby et le moroté général a sali publicité il y a concert en athée général a commissi falité mais parce qu'il y a un problème n'a été parce qu'à mon amboka a bien très bien PCP respect parce que quand même aza mutu tombola bendele ya mboka na biso et on va respecter abandi musala ba moni ninga koma tilolo pe komone pe itombami tolingi ba conflit inutile tolingi pe ba guerre moko ezamatina ba tolinga ba comparaison oyo ya mabe oyo za na nzela te wona ba tata mikolo mais balingi ba tshaba comparaison ba polémique na makambo oyo ezangatina mais muto asala musala za ko beta musique soka ke asali ozo sala etali moko mais général asali publicité na été bolanda le susu boyoka sous général malamu soki a lobby boya ebele bosoma batike bolala mandat koute bokende kolala kuna na stade soki a lobby yango po tanga lobby oya lobaki na mais suite nango sécuriser le concert. S'il y a une particularité, nous sommes dans une situation un peu tendue avec la situation de l'Est. Notre conseil réunion, n'a pas commandé à base, il y a mené les villes à Kisasa pour un concert, il y a
star na biso munene fali pupa na stade de Martyrs le 29 to sengi na bato ebele baya ko tala ye ko na ko sepela pona musique na biso mais baya na kimia na boboto police akozwa mikala nyonso de façon ki mutu nyonso akotala azonga pe na kimia mais ako na mbulu akuta police ako sala makama mabe akuta police ako na mambo kikuluna police akochia maboko kana makasese eza ndenzela naye poza confiance à police oye malamu kozonga pe na kimia ye mutu abeta musique aza mutu avanda na mboka na biso na Congo ana droit na ake à saisir ba autorité alobi que non na osala musala na ngai mukolo tel ba autorité ba pesi autorisation à utiliser stade pour abeta concerne asa makamu nae mais police ezana pona ko sécuriser to comme kotosa mapinga na biso to comme kotosa ekolo na biso na mona ki ministre ana lo makambo ko réguler makambo etali média makambo etali makambo ba internet o nyosu mutaza ko loba ekozala contrôle te ekozala nde ba olandira makambo na ndenge sengeli po soko lobi mabe soki bazuyo yo moko ko comprendre po babi état de droit ekokanga biso état de droit na maloba na biso na makambo toza ko loba état de droit oyo tolukaki mais il faut to mabe ko tanga ba livre ba makomi kili po to yeba ba définition yeba makambo mususu nek ba état de droit elakisi nini mutu alobi bo asali boye ba kosala nini esika na nga oyo na suki nani droit ya moninga pe bandi to ba makambo nyonso na général Silvano Kasongo oyo tozo pesa mbote pe tozo pesa lokumu na longonya mingi malgré batu balinkaka mutu asala musani mabe batu balinkaka makambo esimba te mais siko na place na ye bolingi bacha nani ndeko na bino bacha nani noko na bino bacha nani na place na ye poza na expérience abandi musala banda kala bobo bimise atalaku bobo bimise porte-parole ya musicien Songolo Pakala ils ont manqué respect dans ma pinga ya mboka na biso babilo wana tuzo ko telemela yango azo ko ba anti valeur mais moi na Congo azaja ko lamuka moi na Congo aza suya ko sakosate soko yo lobi malamu ba yo kayo parce que toza na batu o balanda biso ezali batata eza batu oyo basi bakola oyo bazana maturité bani balanda biso ce qui nous doit comprendre makambo ndenge zo tambola te na Congo au moins soit dans 50 ans c'est que en réalité aza bébé muké na butu pour comment se fait-il que yo sokoli au comme na maturité maman miké ni ko zo comprendre mande ko na ngai sur zo l'internet sur mon titre il y a le kuta kolandate sur l'internet sur moni mutazo balikambo o eza na nzela te boza ba mikolo ba ko sabinote o mekipe ko sala analyse ya makambo ozo lobama otali na te oyo eza ya soluté o ba kosa et puis mutona siko o azo linga profiter na tango par exemple concert ezali pour asa ya likambani wa alingi a expliquer ba teloko nini ke mboka itambola ka bien te yango il faut te soutenir mokonza mboka na biso o tozo benga Fachi tout le temps. Fachi tout le temps. Mokonzi oyo aza président moka proximité. Talabinomo na Mbujimai. Oyo image on a récupéré et pas il y a Tango Fort, il y a Tango Fort c'est angadi. Il y a moka bien ateka pongi. Bota ndenge mokonzi mboka azo tambola na kati ya mboka na kati ya province moko ya mboka na biso parce que Mbujimai ou bien Nabikananga Badolite Bandundu eza ba province ya mboka na biso et akotambola ka ndenge wana toujours batu bakoya en liesse pona koyamba mokonzi mboka na bango Fachi tout le temps donc Fachi tout le temps donc président ya tango nyonso azana biso tango nyonso a prometaki yango Fachi tout le temps avec son peuple tout le temps na bana mboka to na sima ya mokonzi mboka na biso poza makasi ya kochaka ba makelele po abike peuple na ngai azana sima na ngai ya moni mokonzi mboka mona zo beta tolo azo tambola zo vimbana po abike peuple na ngai azana sima na ngai to ina ka mutute pona mutu wana azui ebonga moko Songolo Pakala atande ko na yo
ata mama na yo ata leki na yo akope ko bonga oko soutenir ye président na biso azan ndeko na biso de père et de mère président na biso azan ndeko na biso ya makila ndeko na so makila ya likambo ya kasayen te likambo ya mokongo te bakongo baza bandeko na biso baluba ba bandeko na biso batu oyo bazoloba makambo ya o muluba boy o mokongo boy eza batu oyo baza 100% bakongolais te omona mutu wana bi akutaka peut-être na mboka moko boy aza angolais aza angolais aza ndambo angolais ndambo congolais omona andoloba makambo moko boy akutu na tina te ya koloba ke bakongolais baza moko anga panza po aza à 100% congolais te mais mwana Kongo solo akomi kosala analyse et mama kambu nyonso o ali kotala na etando moke po mboka na biso il fait kende liboso po mboka ne kende liboso il faut simba na maboko faut simba na maboko général alobi asali promotion ya concerté. C'est un général populaire. Il parle à toutes les couches de la population. Si vous avez un bino bobi mate bokende kuna te poso bokikuna trobeta mnombuma et puis bakati moi iteni moko ya muke ya video moi iteni moko muke pona okosama mbalo kuta polelo oyo komika donc soki ka esengozi video ba téléphone ba Android et mimi vitesse moko mais na makambu ya ezangatina mambo ezangatina bana Congo ozazuba te ozaja kolamuka deja mboka na biso tozo bunda pona mboka na biso kende liboso tokoma ba aigle pour mboka na ba aigle ko pour mwana ba mwano te ko mwana ba mwano te mwana Congo parce que totika na ba idée oyo ezangatina ozala oya na poto osala 30 ans mais mutu moko azela kona kin azela ka yo po banda osala ba faire comment ozela nga pendant 30 ans. Comment vous allez pendant 30 ans, vous allez pendant 40 ans pour nous savoir faire. On a qui nous quitter on a qui nous quitter. Batu mobimba au monde batu mususu bazo sala effort bazo bonga kaka na Kisasa wana kaka na Congo wana ozomona batu bazo bonga bazo banda ko bazo kuta batu moko bo biso bana kina kala kaka pasi na pasi kaka pasi omboka oyo bonga te omboka oyo kaka pasi na pasi. Mais na bisu na bango ozomona batu bazobonga mais on ngisi ndenge za wana soki ata bato bakendaka bisika to boya bakendaka wana omona mutu musoza aza militant ya boya bakoma opese mbongo mais ba pese mbongo pas na eloko ya kozongisa to alobaka bien to ayebi ko organiser makambo moko songolo pakala pendant que yo ovandi osa eloko moko to saka ko critiquer ko zoka ba ndamwe ba vidéo ko chaka na internet pour luka désordre pour luka trouble na kati ya mito batu pozwani donc soka situation moko samina na mboka ale bazui mbangu ba éjecter venin moko ya mabe o ya nyoka o swaka pona batu ba la troubler batu ba na esprit moko boya mabe batu ba linga mboka te ba linga be mokonzi ya mboka te. Président Oyo, as un président à proximité. Fati tout le temps dans la population. Tout le temps koluka et lo nini bana mboka balia. Tout le temps koluka mboka wana ebima na kati ya ghetto ndenge nini. Et bon siko tolobani. So nga na kumisi mokozi mboka na ngaite. Ba américain ba kumisa Joe Biden. Ba français ba kumisa Macron. So okena mboka nyoso komona bato bazo kumisa mokonzi mboka na ebonga na kumisa mokonzi mboka na ngaite pona nini osa makasi po police wana ekoma lelo police ya nsomi tongeli bango ba hôpital ya kitoko bazo lukande moyen mboka na ekoma mboka moko oyo ata mutu aye azomona quand même que non makambo za kitoko car ba vidéo ya mike ya pamba tolo na sumba la suka makambo oyo général alobi est-ce que général alobi mabe to alobi malamu na ba commandant baso ya minene ya ville ya Kisasa pour na concert oyo ya
star na biso munene fali pupa na stade de Martyrs le 29 tosengi na bato ebele baya kotala ye nakosepela mpo na musique na biso me baya na kimia na boboto polisi akozwa mikala nyonso de façon ke moto nyonso akotala azonga mpe na kimia me okoya na mbulu akuta polisi oyo akosala makambo mabe akuta polisi oyo akoya na mambo ya kikuluna polisi akotia maboko kanya makasese eza nde nzela na ye kozala confiance na polisi oye malamu kozonga mpe na kimia bandeko na ngai bino mo bolandi lisusu extrait oyo parce que na check yango pona makambo ani kota lisusuma na kati ya mutu na biso to mikolo na msu oyo esalamaka moya ko stopper yango ezate po na période moko soma mo salama omona mboka etambola lolenge ezotambola mais toza capable ya komema pe voix na biso pona ko changer ba makambo ya komema pe mungongo na biso pona ko bongola comportement ya bato pona ko bongola makambo na kati ya mboka na biso po malembe bato ba comprendre omona ke bana ba kozonga bana ba mikolo ba kozonga na place ya mikolo ba mikolo ba kozonga na place na mwa ba tata bana ba kozonga na place na mwa ya bana et puis muke so mutu azo elo makambo moko boye oyo eza malamu te telemela mutu wana balobi soki satana apusana penepene na yo soko otelemeli vraiment fermement otelemeli donc na motema moko aokima ake musika so mutu aza na matongi mutu aza na biloko moko koinjecte baimage ya mabe soki bobwakisi ye bolanda ye lisusu te ye moko akotika boyebi bango baza ebele bamisu bana Belgique kuna bana Belgique motema mabe baka na masolo moko mabe oyo ezanga ntina o moto kopela boye o tokosala boye basila soni bakomona moto aye makambo ne kosala makambo na ye oyo avi na ye baye mpo babundisa ye eloko babundisela ye ezoyebana te esalaka mpe soni te esalaka mpe soni ere moko boye soki ovandi kaka boye okomi ozoluka nani yango osali mabe mpona motema mabe bolandaka bato ya ndenge wana lisusu te bolandaka bango te lobi soki Congo ekomi lokola mboka oyo ezali développé makasi koleka ekozala fierté na biso nyonso ekozala fierté na to retarder progression to retarder progrès ya Congo te biso moko totelemela komata ya mboka na biso te biso moko totelemela yango te mwana Congo la muka mwana Congo ngonga ese koki mwana Congo tango ese koki pona tozala ya kotelema lokola mutu moko poto yeba esika ni toza komema mboka na biso to lokola toza ba pilote bito ba copilote to yeba ndenge ni tokumela mboka na biso o nzamba apesi biso to yeba ndenge ni tozali kosala po mboka na biso ekenda liboso teba makambo nini ba acte nini oyo esengeli totia po makambo na biso po mboka na biso ekende liboso po sino te po pamba te tokoregrete yango eloko ekotikela biso ezaka ma ya miso kolela mama nakufi ye ngai ye mpo na nini po ntango efale bosalaki te ekomi siko na ntango sikoyo ya kokonstate ya komona makambo ndenge ekomi tokomi kolela ezala kwa soko tongi na cimetière soki kobuka ndako na okolela te po bobuka itomba bato obuki kunda baobuka mpe ndako na yo tokosola masolo wana bandeko na ngai vraiment nzambe apambola bino nzambe apambola Congo nzambe apesa bakongole makasi nzambe vraiment asalaki bakuluna makanisi na bango ezonga kibomota bakuluna ezonga vraiment nzambe asala mpe ke bato oyo batekaka balotoko bamasanga makasi oyo bateka babombe wana général Sylvain Kasongo akanga bango merci na oyo alandaki intervention na ngai ya poka lelo merci na grand prêtre César ya moko bien ateka pongi na ye atika baleki na ndako balali ya zungi
César Ngadi. Merci Namputu de Alola de Bruxelles. Merci à tous les amis de César Ngadi. Tous les amis de César Ngadi, merci Nabino Nyonso. Merci na bandeko nyonso obali ko kende pe ko s'abonner na Allegra TV. Nzambe apambola bino. Kaka nena lobaka soki olingo lia kitoko adresse César Moko service traiteur la bonne bouffe ya Mama Esther Mukuna. Ole kitoko o sepeli et puis ole ya moto biloko pe elexera libumute. Si on a besoin ya masolo ou bengi ngai na peso masolo. Nzambe aza na biso, Nzambe abate la biso tokufa te tozala. So to kutani mbala sima. Iuza malamu po esengi tolobaka soki Nzambe alingi. Koloba te na osala kaka. Nte lobaka soki Nzambe alingi. Nda osala. Eyaki ndeko na bino Jerry Mukuna oyo asala bino émission na bino na motema ya kofungama oyo ezali koleka toujours na Allegra TV pena Cleboa original. Tozala kaka na sima ya Fachi tout le temps. Mukonza mboka président ya proximité oza na peuple nae oza à l'écoute ya peuple nae azo osola nae aza ko yambae azo kota na kati ya motema nae pona kosunga e soki azali na pasi. Ndeto kutani mbala sima pona émission mususu ya na motema ya kofungama. Général Sylvain Kasongo ya yango wana losako. Cleboa